Kembote kokanda dia okulu diene Kongo munanza ya mvimba. Endio yo ipange no toyone Kongo kulu natinange nsamu. Kulu natinange longi. Kulu natinanga luzaiso. Mono na paika diambungi nanga diao de kamba kanda diama. Kibaika ko ngizabani ke longi ko kanda dienkaka. Kansi ko kanda diama. Ko amvui de mono. Ko anze mono akumpani kange luzitu akunzolanga. Ko atu izolange mono ivuange mfuni mono abo kanda diama. Pangizama kiembote kieno. Kombutama emanu manuaku waku. Pedro Felix mbuta ibene kiembote kibila kene kumbutama. Kulutu na tangi kombo na ye. Pino nyoso boyebiye. Kasi. Siye pobele fioti. Ezina di diona mbutama pobele unu. Apangizama. Ngine diambu di fioti de bobe unu. Nasana li kambo muke na kolimbo la lelo. Makambo na koloba. Sengi kaka batu bayoka yango. Kota na matoi na bango. Sili. Na yebike oy nazoloba mingi. Mingi bazo lingate. Mingi bazo sepelate. Me. Likambo ya tango. Likambo ya tango. Waito boba. Voko zole lidioko kadiambuko. Kansi. Lumbukina. Lukupaba mono. Na lupaba. Lungunaki luwaka po lumvuide mfuno. Na lupaba. Na lumbokela. Siye tambuluela. Kansi. Na lupaba. Ekekelo kalukumbo. Kalukumbo nako. Nalumbokela. Tambuluele. Kansi na lupaba. Kalukumbo nako. Bandeko. Bola nananu o nazanango. Bongo toko continue. Nabakisa. O nazanango. Nazanano nzembo moko na ngana chela bino nano awa. Bandeko. Bola na nzembo oi. Bola nango malamu. Tieto ya kivuila ya. Bolanda malupezali awa. Bongo toko sola ngo bingana bino. Lwatunge mbanza ambuke ya leke. Kwa tomeseti, tieto ya kivuila ma. Tieto kivuila. Peut-être bozo comprendre tila te azolo banini. Et tie kivuila. Kakala mfunu kunkundiko. Tiaku. Bolimbi sanga muke bandeko. Batomeseti, tieto ya kivuila ya. Bolanda. Bolanda. Ye masinangani azombo kikuru. Ezombo ditele tsunga. Toza bandeko na bino. Toza bandeko na bino. Gatunge mbanja amutai ya leke. Bandeko na ngai
nzembo oyo bino boyoki sikoyo nde na lingi na limbo la bino likambo mokolo mususu ndeko moko ya biso aza ndeko biso ya muzombo kaka donc ya mukongo akoza la musimbanza kabinda mais alobaka likambo mususu na TikTok nakasi likambo wana bino bo comprenaki yango te likambo wana na mekaki ko développer yango mais lelo na bandeli na tiango na TikTok susu alobaka li solo moko ke mokolo mususu puku ake koluka taba na ngombe ake ayebisi bango abi puku ayebisi taba ke taba akulutu ngai puku oyebiki na kene koliaka na zamba na nzela oyo ngana lekelaka bachelinga mutambo vraiment sunganga yaka mutambo wana obomela ngai yango longola ngai yango po yango nzela ngana lekelaka tabatali alabinge mbwa mfuta osotela munene ya ngai te ngai taba na yo puku mutambo ya yo bacheli puku mutambo na yo te ozoya kuluka ngai eske ngai mutambo ne usala nini olingela kine kunyata yango puku me soki bolongoli te ngai abidi luka balingana puku bolo mutambo wana taba aboya na ye ake uluka ngombe ake pa ya ngombe abi fumu ngombe lemvuka na nzela na likilaka bachelinga mutambo ngombe ziko no osunga nga mutambo wana na longola yango parce que soki bongo tenga soki na basu kuna ngombe biyo ngai ziko mutambo ya yo puku ngai na sala ni bachela ngonga ngombe atu senga lisalisi bango baboya po mutambo ya puku iza ya dimi pona bango te bango baza minene koleka baboya mokolo ya zamba mokolo ya ngombe na taba oya bokola banyama wana akina mwana na ye alingaka kokende zamba kosala ba chasse kosala ba bloko kidikidi obika bitu nizalaka mokolo wana mwana ya mokonzi ya mboka abima ake na zamba kosala ba chasse kuna kendeki akeko nyata mutambo wana bachela kipuku mutambo wana nyata bo papa tekina sete na se ekote na lokolo epesa mwana maladi amona zo kabidi ngote lele teki loko bokele na hôpital bakini ko soigner bo papa bazonga ndako ezalaki likambo ya muke ekomi ko polisa mwana lokolo ekomi ko te ifo lokolo ngo bakata yango parce que ezalaki tétanos bakata lokolo ya mwana bakata ekoza ba infection esali nini kino mwana kufaka te mwana kufi ya mokonzi ya mboka wana tango mwana wana kokufa ifale matanga ndenge za comme d'habitude bakunda mwana alors lokolo ezaki mokonzi ya mboka ba mikonje wa mboka mususu pe il faut baya na matanga ya mwana ya ndeko na bango akufi mokolo wana lokola bapanza bapaya bayaki na ngambu bakoki kolamba puku te balamba ki bloko mususu bamoni no bazwa taba balamba pona ba mikonji mususu bake koluka taba babomai bake kozwa taba boye taba badi ko ganga mela sali nini botika na sali nini puku ayiko yebisa yiko ekombo ikukamba bo utsalisa lwenda lokatolenta entambo olobaki na ngai ko eyo ntambo pu ya yo tabate wange bukwenda uli nange uli diuka emono puku kina ufua nako nge uli nange onene ediuke unu bazwa taba bakinda na taba balamba ye batu balia biloko kolia ekoki te mokonzi alabi lobakeli yake ngombe lokudika ele baba yake ngombe minome ngai bosukola bya taba pourquoi ibisi yikuluka ambalizo lo tsadisa to katolenta entambo eno bo ntambo puku kantambo ngo engombe ko ewa wenge unudi mono puku kina ufua nako mutamutu
Bande kona ngai bakenda na ngombe ba rakipera ibo patatata ngombe alambama aliama. Me bande kona ngai pourquoi ebisaki bango kino na nzela na lekaka bateli nga mutambu soki bolongoli te ngai na kakambi na kokufa. Nyonso wana ezalaki di na arrogance na motema mabe. Arrogance na motema mabe ya biso batu. Mais yo koko sa zeli mutambu ya puku yoza taba oza ngombe oza munene mais keni nyata yango comme ça puku pe a continuer vie. Yo o minimiser moninga po za muke. Bandeko nalinga yikaka na limbolela bino likambo moninga wana lobaki. Same mangwana lobi kulutu sa mangwana lobi lubamba lotungeti ambuta ye ya leki mabele oyo batikela biso ya bokoko to batela yango eza mabele na biso to sala attention na mabele na biso. Muto benga yo tekeno toza bandeko na nini? Tango baboti yo bandeko na yo yiba mote. Na lobite bosala ki camarade te. Yo moto libanda soki to yebani tozali ba camarade. Na libota nanga okokota ka jamais na kosalisa yo en tant que moto to yebani. Mais lobite ke no na libota nanga yi okokota. Te? Ba kota kana libota ya moto kana ba condition soki mokolo ekoki keno okota muna dio lumbu. Mais soki na libota na biso keno obala lelo nande kona ngai te tonde kona ngai abali e kote na bino te. Na libota na biso jamais bokokotaka. Bandeko tout ça là la part des choses, tout ça là attention. Il faut savoir décider. Motako respecter yo. Bokeba. La kisa mutuminu c'est qui ça y est. Et souka kawana. Parce que mokolo posa na ye ko leka lisali sinayo, mokolo wana ko sala mabe. Pona posa na ye esengo na ye. Apangizama. Nzembe ya manu mangwana bolanda yango. Et puis natoli na pesi lelo. Loto masala ebele na kolobaka na likambo lobi na pesi ka ndambu. Ciao ciao.